www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto tokotika kaka na poto avec la mine d'ombre babi moto epela moto epela na poto kembo alege mboyo lele kembo yo mama alege mboyo lele tobinela ngolo na ozana kembo alege mboyo lele poto na ozana kembo alege mboyo lele. Merci na confiance pe na fidélité vraiment au bino ko mesana ko pesa biso ndenge bolandaka émission na bino site na bino o bolingaka mingi www.potonapoto émission na bino o bolingaka mingi yango esi ebandit donc ye moko Aristote Kipulu mukonza makambo mikolo ba benganga monsieur WhatsApp sol ngo luganga na WhatsApp poto sola masolo vraiment na profiter pe na pesi mbote vraiment na les boss Moussako la midofo boss moko ya pembe o sala ka tuto za la quoi na pesi so ba mbote na ngai na donc Patrick Mokabila ingénieur Masoko donc ba mbote place aux Ali balobi G20 Toya les bons c'est G20 Toya père double na Paris donc place aux A na pesi ba mbote place aux A donc aujourd'hui nous allons recevoir artiste et comédien Ebola balobi yé apanzaka na ye mutu nyonso na sir boye bien vraiment webi artiste on a zarané vérité pour awa na émission na biso donc na site o batming ba www.potonapoto to ngara mingi vérité Mazamba Mopao 5 na Saint-Étienne 0007 na pêche wa mbote place aux Ali vraiment artiste Ebola donc tala radio artiste Ebola bonjour artiste ouais bonjour boni Pepele boni santé TikTok mais au bout de l'autre mois la télé la poto na poto ils ont dit non ouais au voyageur tout bien ni vous comprenez tu n'as pas de boy parler vraiment parler tara so ba benga ni sika mungodo panda na ndako parce que nouvelle ni o eli biso lelo parce que yo to ebi o dara muka ba nouvelle il faut la caméra to ebi o dara muka ba nouvelle ouais nouvelle on est non metaka kena yoko ni voler ba secret na bango lisusu bana poto botika ko aider bango nazalaki wana et pas ya président na Pomba esika plus ali bambote belé vraiment na opesa ka bambote poka na lekaki déjà wana oui Pomba faire souffrir nga fara faire souffrir nga fona biso mbongo ko ebela bomba ka bongo te bana poto ba ka bongo te bala mabongo te Pomba faire souffrir nga trop on a souffrir fort on a commettre na sima ba benga nga lichondo lichondo ouais lichondo on a sisuni yo ba comme mso ya la ngo mais comme mo mystique bana poto lichondo za muto baliaki na sima ouais ya solo oui lichondo za muto baliaki na sima neti ngabu ba shaka ina ngafuna nyoka mi fort non nyoka mi fort c'est yo po sala rango po yo monyoka minani na nyoka mina bitindati na nyoka na bitinda mo la na président ko président simbo bozo mona ka shipa bwena donc mystique na ngaka na lobela bana poto ba ke oui ba ke Pomba, Griffy, la Duchesse, baba tellement ébélé, facilité maintenant ça vient baba batasi. Pourquoi non le batasi ma donc yo ba yon ni poste que c'est yo pour ça la rango pour que na na bango. Yo ba yon ni na beti 6 ans, na beti non 6 ans na lague. 6 ans na lague na balai moko do fa na lague balai moko na elamba président na la tinga na la tango. Na Pomba to beti 3 mois. So na 3 mois na mon ba bêtise na mon ma tellement ba bêtise to bana poto le bima ko aider bango te ba bébé ça ba terre na moi wa don ya dega donc bongo je na bongo za ka sima donc sima alobi boyo olimi sa on mukende na kati omoni na émission na biso awa to ngara mingi ko ba vérité vous comprenez il faut être biso vérité ko lo bateke na sentiment ka ke nengo lo ngwe pa leader à la guerre dena ki kana ke panda leader à la guerre pour so gaz te vous comprenez yeba ke TV et kangisaka TVP et bikisaka il faut pour la vérité o yo monaka awa sigolo vérité on ngolo ba kande tina ngoko kanga aibani na la guerre ibani na Pomba ki zonika la police ba kanga Ebola
wana yebani pe na ndenge na ngai bango ba yebi ngai na alaga alelanga fa na tai na ngai singa yo fukoma lichondo na ese lichondo na okoma ngote na mela ba bwaka na poto ba na rolianga na esimba te sisinga fe mwasi bomba memma o comprendre préfère que lo baté préfère so fandi na bo moi so atele na kiti bo mama yebi Oh, yes. ba ne ba yebi ngote na yebi te so ba yebi ngote ba na poto na bo meta logique na la bo makambo eta logique préfère moi so afandi ba préfère o mole bona sima bomba ba mole bona sima ba menera scène ba na poto na les alizama do fait mbula matadi ana mama na menera tipwana deka Et donc, on a tête pas pour aller à la oui yo ba ke mon menera scène des aïd na lo ba ko na kinda na palene na limite ko ta fanda wana akinda shibango ina na présent na like ya tambola kana ba peda mibali ata mo kana ba peda so yo normal nzamba sali no mokiko na mwasi yo mwasi no ngoko misi moninga no mobile est-ce que ça logique tout le bateau ba na ndinga logique c'est normal c'est normalité donc ozo mula ba okende kende ba poto na ba okende système agent na obe ba jeune belé ba tape kuna ba linga bulongo to kumba melonga bu mobiso so to ninga so to ba lichondo te ko lichondo eza fo lichondo ta lichondo koma Vous comprenez? Allez, on peut na sima pour nous filmer. Bon, dès que on a mis chaud, on a filmé pour le tournage. Il y a qui tourne, je t'en 16h 17h. Palais. Vous allez on est logo, nous comme on est logo. Tika fier pour le logo. Vous comprenez? Tika fier pour le logo. Non, le bagage que artiste na biso. Bah comme que baby ça a un mouvement, bah comme que baby ça a tout le sola qui pour na président masou na réunion. Alors bah qui m'a fait balancer la loko bah te belé les autres au monde bah chaîne oyo bah chaîne oyo qui ne poto dernièrement oyo nani oyo Ansuluzolo na micho azana kini toto ko sala nzonzi moko buwana na ba shiko ko fe wana fe na shiko mta sanga na tikelo lo makizengi ponga ko na munene yilo ko za mukie yo tikana na kizengi ana wana fe na shiko pululu ngaloba wana mana linga logique zana bango meto fani skona na préfet ko se tiki téléphone pour ba na ba jemo ba utilisation et moko moi yo ebola ke simba no saki wana o mo ka za petit na bango ba sala o kablong atele mko tele makaka otile mo na tambo mai obi ke na mai wana ske utagiwa utagiwa omoni moto o basala ke trop biloko wana fait ala ka bongo omona mai vous comprenez omona mo ba ba santé mo ba mabumu mo omona lage amelara mai eloko te oni te daba biloko wana ba pomba pa kota na shit ko nga so le tongu tuna moko yo lelo ye awa na émission oyo na site oyo poto na poto oyo panza ba leader na ye siko lelo yo pese ki mutu moko bo aye a brancher yo a pese ka a pese lupango abike asalo ba jour ba biloko wana est-ce que yo ko boyo be ondimo na so ba biloko wana nyos na kangisi te okosi non, je suis en bas solo, tu as la santé dans la rue. Quand ma maison est bien, je mets en bien, tu as la santé. Vous avez un bon bâti, tu as la santé, tu as la cima. Papa, sois bien. Na baluka. Soyez bien. Donc, bien, on remonte là donc. Et l'autre a boyé, n'a qu'il n'a cima. Tu as la fuma. Tu as la fuma. Passe. Bana poto nazo boya langa nazo lela nazo boya kuma nazo boya combien de fois vous faites akabela nga bodi mo boye to na tournage voilà pe na tambola na pour na petit mo boya lela ba leader fort na tambola fort na go boya ba ngote mais je on va porter ce projet mais yo pe fondi no ko fonga mo teke mo ba fonga ma te ba wa fonga mana ba o tila la bongo ata na tika bongo nzambe mo ayi otina yo sala kuma solo ze ngwa ke masoma solo zaka yango wana to change na okoma ngo yembela ta nzambe so katika no ko yembela nzambe sko awosani awosani me bulo na yango wana jo wesanga ndenu ba no sala ngelo kwa no lingango te me biso like kope komika yango so fula so kope komi bongo me yo lukanga pete ngapi na yo lukote wona solo Tara mdora pomba, au comprendre nous foutons na lemba. Parce que artiste minene ba ko pana mel pomba longwe lemba mo foutons na ngaba. Bon, ils ont makambu. Eza makambu. Mais ce que biloko ne bela sala na no bulongo za mbongo.
yaya comme na car comme na nini kolanda aviation te kolanda ngo te oyebi ndenge yo souffrir. Pourquoi faire ça fait gawa tikala nga bongo fait gawa tikala nga bongo luka fait gawa na njili kuno sola na fait gawa yebisa yo Mabena bonjour maman la desobe obi la desobe kabambo te fiston ça c'est kabambo ta bon bon on da ka ke bilo mo bo nga c'est lomba nga ba tie pas trop ba comédie ba boy poani orgueil trop. Vous comprenez? Vous avez un peu de temps où ça va que nous tous en avons. Bah tu vas l'équipe belle va salir. Il est bien côté. Ça va? Ça va? Bête la biso non le solo non qui parle là que ni. Bête la biso. Comme si les bio qui parle là que attaque. On a pas là que na longwa. Tu fais na parler boy, tu fais na parler. Va tu alingalia trop tembela, matembe bato kisa. Au bango alingalia bilo amai trop. Ba za mela ba vitamine. Alingalia bilo ko na tu fanda na fe boy. Fandi na vito dame apa nomina yi mobali moi moninga na mobali aye moninga na mobali aye asinga ebola mo ye na ba ebola keno ko ya na kiego na bi ukata moninga na mobali te de kali boli bisanga na yokude be de kala fandi ko ambeto alali akuyo lali boendeni nata be poza uta ko shukura bima yo on ese koni bima na telescope na ngana tambola na chemise ya lati on ngabe na lati na tete ya benga ngandeni na zuna team na ngana sima porte libanda siko nazoka ba to benga ngo ba fonction non na ko ba fonction non ndenge mo bweka ba fonction non na yesiko na betu su kokoko ba ko musu ko boya onzima ko nga a comprendre na ngamba mo lobi on a répété na ebo ebo dans suspension nini o kende ngamuna obenga yo kapi na salaire ki mukolo na longo na ngape mbamo na kenda na ngape bongo tikala pe ka ko to maso to monena banzila kara na ebite na kina ngata ko pomba pe même elo moka pomba siko longwe point pomba sola ta pomba ta ko ki bo sel publicité pe so elo ta mbongo na koti na case ko ngo bima bo so mbongo na bo mela ma masanga asko masanga na melade ba mo na kota te moni ba ya wana ba ko na bona ba bien sûr mais boulot fuma boye esa fuma créativité da raté moni biso ba to bimi na onte c'est ça mo na pe na ngai la di so ba lo moni biso ba dada to bima déjà to kuma lo lendo mais ono ba bima te boye ti lo bina ba on so ke dande za wali ba biso to tambole matro kuna na tayo to la na tambole kuna musala moni lo wana ti ba pe na biso yo ba ki ba poto nani papi kade akili moi sunta bengi moi sa bengi na poto abia ki mais na poto ngo ki ubita na obale o mosana o ela ya showbiz yo si faut yo ni que papi kade na poto on sa showbiz ngana ba tutu asala ba showbiz yo ba on ni ngana ba tutu ba fina ngana ba lela ngafo kuna na tai wana kuma ya bloko ngana na tai bloko wana ba yebi ko muno so yebi so nana ba nimeona kwa na ko ba no like so na bila so na ba on ba Facebook na WhatsApp ba yebi bola chaîne wana c'était guéri ba yebi ba wa ni de show ba na poto oye ba kia artiste na bino e bandi na la duchesse na ba no tanga ba kombo e bandi na la duchesse amuta showbiz e bandi na dauphin ngula matadi showbiz e bandi na lage showbiz e bandi na pomba leader pomba leader ata taka na takishi na yebi ngate na ba video ya pomba na yebite showbiz Chico Poul fait na biso nani modéro fait na modéro to be la paiement comment côté c'est comment connaît seulement na modéro les sous ça ta kotonga na fait na modéro to be la paiement na yebite bana poto boye débat boye da te ka bon va ta showbiz boye da ta modéro boye da ta journaliste na biso na biso ba artiste na bino ba lobi si tu as ka moko 3W poto na poto lobi bino bango yo bolinga ka bino yo artiste na bino pour soutenir des biso bango ba bata vina so modéro ayota ko be la paiement pour la paiement oh ils appellent moi si kutu mo paiement bosko yo mobile ils a faute ils a maman na faute ouais dans le bagage mingi vraiment artiste na biso bo changer ba pe na biso ba président monsieur yebi abi ba artiste ba de belé vraiment netinga mna jamma kasi aka préfère yo ce qu'on a raté donc ebola na briefé chaque fois ça en émission
abetara briefing ce que nini on a briefing on kana te bien beba le loko mo ba potolo moi si bien kando kotisi jana bon mona so sali nzonzi ngebele c'est que we bani trop hein ba fait briefing aza papa na ah okoza papa zate ko we sa musala koza la papa zate ko we sa musala papa tanga kotaka mwana bobota bana 5 mais bika na mwana moko osunganga ye moka yebi et c'est là qu'on va briefer on a eloko moko te même attends ko jouer eloko moko te on a mana ndinga logique des choses la logique ya mwana mais trop beta de cité na biloko wana bana poto bolanda bango te bata ba showbiz ngayo artiste na no ebola na isi bino boye na sa logique papa zwanga bien zumenga bien na tomboki ya talaka moyo za makasi na tomboki mabe ebola tomboki na tomboki mabe na tomboki na tomboki poani boyebi ke Micho succès kita poani Micho va bête 3 fois à reprise Micho voilà la na Micho boso va bête 3 fois reprise Micho oza musana ngati po akimi va diminuer succès calamité be bana poto bomona pomba pe succès kita poani ni akomo comprendre que bo wana eza mabe bana poto bo wana eza mabe bo wana meza mabe asiluso la kimi na poto yo zonga na Kishasa poani au musana ba publicité na ba nini amona ngweza show makasi chaque jour surtout soit mon ballon à la rapide trop oko sambwa oko koma lichondo bana lichondo da fo boye ba ke ba ansulu solo ndets o ana ko dona mda mama ina kichana ida oda na ebisa kida na lobelo pe lisusu kota na sitima ya poto na poto oyoka makambo na yo mtabimaka mai soka pe na kiti. Ça va donc, na pesi mbote na ngai na le boss Juventus Toya. Père double na Paris donc ba mbote place ezali donc Mazamba Pao 5 na Saint-Étienne donc ba boss na ngai ko va soutenir Aristote pour na minute oyo asa kitoko vraiment artiste Ebola message c'est bon pour la radio pour chiter pour ça la somolo monde pour ça la manger bon na rolo ba bakisa ka mukia ya mukia na ko bakisa bina biso bi de loin ba nyata ki ebo papa va artiste mso ba son kokolo ba te fina so fi de loin ba nyata ki ebo bon ni ba nyata ki bon ba ko cheni ya mana nzoto donc na minute oyo bana poto boye de mafe waza numéro ya fe pour faire ça il a Facebook te puis de loin ça il a Facebook te na minute bana poto mabo aider puis na biso de loin na minute ba artiste na biso ba sali mo eloko moko boye ba dit que on a le roi de rire boye wana le roi de rire puis de loin soukia tete mais puis de loin de ye wana le roi de chose azate na nzonzi ngefivra te izate ke ba o so ba zate na nzonzi ngefivra te so ba mta showbiz yo mo ete samba longwa ya songi samba yo zo papolo no don artiste comédien ni on se veut papolo ye ba ke bazo ba père na yo ba ko brancher pe lo ko mo ba brancher ngane tini ba brancher ngane tini ba brancher ngane ya nde nini branchement de tinde nini so to brancher na ndenge na stable na foutre la palin na kini non na poto moi c'était mais na kini na vifa na à l'aise na foutre la palin na foutre na longa chez biso bana 2011 si le na foutre la palin donc yo yebi journaliste patron yo yebi tous on a parlé na foutre la palin foutre la studio na fan descend dernièrement faisons une émission na parler ba mon na parler ba moi mani na fan descend fan ça parler samba longa ipo na longa ya zongi asali groupe akokita ya zongi ayebi ke wana mobile na ngai esobe mobile na ye esobe mobile samba longo ba longo la ki na poste wana za pi na mama ya suba zongi sesu na même poste kwani tu bomu na samba zo sota mati alongo la physique yango ko ta to yango longo la physique fa sota ka mataka ni chose ko comprendre ki yango te na la trop bongo ti ya otika la bongo pas comprendre ngani na lo bilanga ba pete na bonga na boya na biloko wana na boya yango po na ye na linga tena koma lichondo bana poto na linga tena kombo edengande donc pour expliquer na nous kombo lichondo po boni yana ba tuso rota émission na podcast bena suka aibi kombo lichondo na de kombo lichondo na zani bana poto na kombo sika yo moko wana kombo na nga tout c'est bola na ye na lichondo bana poto lichondo so moni lichondo eza ba artiste oyo bazo lia bango na si baza ba lichondo bozo mona ba baza ba minene wana te minene wana baza na bazo boka ba bor bazo mela na ba vitamine bazo sala na sima wana
atete makambo eza dauphin mbula matadi ozonyokola bana kata B1 B1 ekomi soko yo oleka soko amoni oza na taille ya bien allez lukanga kuna na limete keba na tomboki mabe dauphin na tomboki tika bana bafifa à l'aise avec le moment moto donc talaka oza poto na poto banini tu comprends donc loba no on libre naza na souci ya bayaya oyebi masa na nga moko bato kokende masa nango babetaki na pomba video pomba wando benga pomba oyebi naboyeba eloba masa a voyagé kwani baba lobo masa arrivé justifié nzo te masa bete loterie abeti loterie tindie kuna yoka ba artiste na inventaire masa photo sa bengi masa pona annexe sandosani ando ta mwana pomba na ketch asani musana na lusani na sima bana poto ko découvrir ngano na dom tino sala ça bete electrons comme le mo buepo et la musana no tala mais c'est na bino nyasu bo za olandanga nena za kuina za kuyibisa bino dideo na za kuyibisa bino na za kuyiba ngoti na za pe ko kambra ngoti bande onanga ndena za kuyibisa bino boyi na botaka mwana ngaka kande moko mwana wana oyi na botaki wana na lubi mwana mwasi nzuka te nzambe pa kokisaka mukane nete akokisi nzambe pa tindele ngaka mwana mwasi nzuka te lukolanga na botaka na pasi mwana nga pe na kombi pe kana pasi ya kubuta papa naza kuyibisa bino batbumilaka masanga tro butika komela masanga nga na komaka suna koti na bana naza komela ba 7 kaje 8 kaje nzuka te eloko nga naza kosala wana ekulandela nzuka te mwana nga eza régime yaya uyibi na balisi mwana pe yake na ndaka libala mwana zwaka jemi te mwana taba yebisi ye ndenge nini mwana zwaka jemi te mobala décide lobi te papa bozongiselanga ndamba mbongo ya facture nzoka te ngapi na lobaki te loko nazalaki mayele nazalaki kufutela na lupango moko bina tata moko boye wana tata wana yibisinga lobi papa atika na yopisanga kaka mwana yo deux jours na 2 jours upesanga wana ukuyuka suite ngapi na kamataka te mwana na pesi mwana la kamataka na pesi nzoka te na pesi papa wana cadeau papa wana koma soka kena ba 8 kaje Amélie mwana toka semite azui yaya buyiba ndena za kuyibisa bino boyi mwana nanga komi na pasa kubota komi na hospital mwana po basimba yaba za kulela nkoya muke basimba mwana boyi nkoya muke basimba mwana boyi nkoya muke mwana bimisi na forme ya nkoya papa nanga buyiba ndena za kuyibisa bino boyi mwana nanga bimisi na forme ya nkoya muke merci na bino esirite yaya kubota kweza makambu yaya nazalaki nanga na robe diamba wana na lobite na zwa kaminyo mutuka na kine komi nanga ba yaya nakotaka na mutuka te na koti mutuka wana tokota ki yoka ba mama biloba loba nakata mutuka ndenge salia wa na minito tota kupoteka kaka mutu mako ko bimana politiko ngana dubi mama papa botika makambu wana bango kaka bongo we ye tokoma ka terre severe lobi deuxième ba troisième ba boka nsambon ngana bandi wele bona wele nanga kukita tokoma liboso mama moko boya zalaki wana lobi ngana ufuta te reseva bipwani yo zati foteti bwe mama wana tomboka lobi pona nini yo finga ngana za foteti teti nanga weza ya malamu yo ko finga nga foteti ndenge nini discussion bandi wana chauffeur pe lokola zalaki wana zalaki etidia chauffeur lokola tanga mingi asa kuyebisa mama lobite mama limbisa resepero nazana yeo yatanga te mama wana tomboka lobimba papa nde nazali bwe naza mukonzi mokonzi azali civil mama wana bimisa kakati te we abimisa kati we général biso nyaso wana tuzalaki na kata mutu ke komi mama mutu moko te akokita na kata mutu na mutuka akala kisi chauffeur le chauffeur ndio uza arrêter abengi tipa la police ye wana bakanga biso te bakangi biso to komitina komi na ngaba ye na mutuka biso nyoso na kati mama limbisa biso tuzakaka na siti moko poto na poto mama wana alobi papa ndio usalia wa mutu nyoso atakokita awa zozo fimbu na ye plus wana tuzalaki mama na bata ba shop na pomba tuzalaki na laga siko ba tuzalaki na bansima bana mo bakangi mbalmo mutali bosu bakangi pomba balobi yo tala santo yo sana ngoli ka showbiz pona nini ali kamata ye 12 fimbu pomba ngajete balandi si pomba wana 12 fimbu
na 12 film bona baza komona kaka nzete moko komi kopola mai oyo mazali mutu yango elongo wana batala kwena nsima bamoni alage balobi oyo santa babosi batala banzoka tamelaka opira mai chaque tongo balobi kamata yesala wana na kata libumu oyo muta boyi 27 film alaga tomboki oyo botala sante na ngai santa boyi eza nango santa maladi santa balobi zala wana bamamuli ye film balongwe wana batala boye komi na turi ya dauphin mama batu nyonso bakomi koseka dauphin kosekisa mokonzo oyo dauphin kosekisa mokonzo atala lobi yo nde oza kozozwa 75 film dauphin bandi kolela ngai nasalaka na ngai na biwani nasalaka na ngai na biwa ale kamata simba yo wana nyata batala boye na suka boye bamoni mwana wana la 16 balobi la 16 yo nde oza boye osekisa biso mpe to na kini nde oza tuyebi yo la 16 batali boye babeti 11 kaka muna musala na yo wana balobi me yo fotika musala wana 11 e koma na turi na ngai boya ya batalinga kaka boya balobi oyo eza nango sante malamu bamamulinga defimbu bango nyonso komi kaka wo yendenge nini nakozwa defimbu yendenge nini nakozwa fimbu ngana lobi botala ndenge sante na ngai natali chondo te botala ndenge ya sante na ngai ya nzoka te batikalaki moto asuka batalaki na nsima kiti batala boya ya mode abomba militakili libandisa kutoka ya modeka na sima kiti mama na lobi te botika ye za muda azima batali ya modebwe bapesi ete ya mucha fufu bapesi na pilipili bayebisi ya modendo zali wana soka osilisi yango yoka mbala ma dauphin ba mo blazalaki boboka nga pe wana ngana sana nga mutasho bizite boboka nga wana merci na bino. Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de Sepela TV. Sepela TV est un décodeur, il y a un mboka, partout vous avez des Congolais de la diaspora, au Somba Sepela TV. Et ça ma chaîne Nia Congo, pays à Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundesimage, Genesis, Press Play. Donc ma chaîne est appelée, il y a des Congolais, pays à Congo. Batebele babenga biso du nord au sud, de l'est à l'ouest, babenga biso besoin sa promotion il y a 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. To vandi, to bime zeki ka promotion. Vous savez quoi, tellement de qui clientèle et puis souci à ces plates bien et ça pour ça va client là bango babino to zongela promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que donc le stock tout ça est belleté, mais ça va limité, c'est vraiment limité. Vous allez belleter pour benga pour y consommer décodeur à Sepela TV. Bah maman, et si on a vu nos pays pour la carte pour filmer vous avez que ça sort en ligne là en français et en anglais. Bah film en Nigeria, il y a des Congolais, des Africains vraiment comme ça les gens la carte. Bah papa, tout quand si binopé, tout télébino, bah chaîne il y a sport la carte donc football 24 heures sur 24. Et aussi pour les enfants, bien sûr, tout quand si binopé, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la carte. Donc toute la famille de partout, n'importe quelle génération, vous recevez la carte et aussi gospel, évangile 24 heures sur 7. On va la miniter, beaucoup ça peut miniter, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin de vous avez un numéro, vous team de la biso, va coordonner la bino et puis biso peut être au team de la bino, Sepela TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Acheter Sepela TV. Mais artiste bon, on a que bête non moi donc bon moi mettre en référence bon balinga omoni moto oyo asalaka na RTNC ngam na laisse msalawana ko abanda oyo yimitango pananga siko to solola na yo solola na ndenga kibaba to solola mais ngana okoka te ya basolola kaka o man ngana okoka te bana poto mwana nanga ya baba ta oloba aleli bino merci vraiment merci bana poto sentiment ko tinga tina makina na koka nanga sentiment te na koka nanga sentiment te
Donc balobi G28 to et à paire double na Paris hein talara bilenga wetia kozana on vraiment artiste comme na suka hein moi message moi ni peut ça manger talara poto na poto to base au moins temps de rolanda yo ba ni talara message na zwa kaka na roloba na zwa na biso na zwa message dana ngo ko tsinga ko message ko na roloba ko na bana poto ay bo ida artiste na bino e bola artiste na bino e artiste mo loba ko ba ma to ko découvrir misala na e ay ko landa bango ti bo e de biso niveau tout ça ba no talent o tout ma to dans souci ma misala wana bon na ko loba kaka numéro yango wana za ka wana zoleka wana na bande cassette donc su bengi fuma dans pepele fuma pe na site internet pe na zali soko ngolu kanga wana fuma petit blodi kachunga omona nga wana fuma même na Facebook omona fuma wana wongo kama bloga donc na za fuma numéro na nga contact fuma ezali plus 243 ya ubi chaîne 081 39 028 50 plus 243 une chaîne quoi de Mboka 081 39 028 50 baluso bengi aux artistes na okuma contact notre pepele vraiment to robo santé to ko rappeler batna biso pas de problème na robo Arnaud Bouchi Zambia na balobi bana nyonso ya ba diaspora toujours boza na kati na bino artiste na bino babi ujana balubi ba ujana nde batondiwa balobi bana ujana nde makambo na kobosana te na kokwaka mama milo jeune mama botia artiste na bino balobi artiste babala na ete artiste maboda pe na tema balobi ma fan bino mo boya merci vraiment donc comme vraiment et émission nous vous ramène 3W poto na poto Aristote yo Aristote qui publié mais c'est WhatsApp quoi na profiter fait na boire donc moi ba boss bazo soutenir Aristote Mikolo yo na pesi mbote na ngai na les boss G28 Toya père double na Paris boss mora sur la bien na batu na ye na pesi mbote na ngai na les boss Mazamba Mobao 5 na Saint-Étienne 0007 boss mora sur la bien na batu na ye na boss anité les big boss la midofo boss moro ya pembe hein 3W poto na poto soko koti wana vraiment omoni makambo na yo ingénieur Patrick Makoko Fabrice Kibilu balobi mwasi moko ya kitoko azosala Aristote Mikolo yo Chancelvi Kisunu hein émission yango 3W poto na poto donc tokutani semaine prochaine na boka pe mutu na même chaîne au revoir www.poto-na-poto.com www.poto-na-poto.com www.poto-na-poto ça dit que toi na poto tokotika kaka na poto avec la mine d'ombre hein babi moto epela moto epela na poto kembo alege mboyo lele kembo yo mama alege mboyo lele tobinela ngolo na ozana kembo alege mboyo lele poto na ozana kembo alege mboyo lele. Everybody let's go. Hey. Pour l'envoi de vos colis, bagages et autres courriers express à destination de Kinshasa, Brazzaville, Pointe-Noire, rendez-vous vite. Biso toali Inter Express Business. Tout le monde na bateau pe na avion. En tout cas, il n'y a pas de bakolier, ça la 2 jours livré à Kinshasa. Enlèvement au Félé. Donc, il y a vendredi, au plus tard mardi, Bozana Yango. Petit colis. Grand colis. Le transitaire de référence. Inter Express, la solution pour les frais aériens et maritimes.
ata oza na province nini tokokoma kaka na prix mousquet. Pour les transferts de fonds, argent rapide à Kinshasa, par l'intermédiaire de notre partenaire MoneyGram, Interexpress résout vos problèmes. Au côté de mbongo na yo na to moke. Service d'Interexpress, comme ça. Interexpress à Paris.